si ba docteur ebele o to ba grand docteur bon telema to longa malade to longa ebola eboyo coronavirus oyo mukie to transco ezalaka combien de personnes na Kinshasa ba transport passe transco ezalaka nanu soki bakisi na wana ekoki bato bakoma otelema na bakouloir kokota ekoma rétouffement wana bato bakozwa coronavirus to bakozwa coronavirus te. Balandi nyonso ya Congo zibula meso babi mikolo to zibula ka meso. Là je dis un grand merci à la patronne de cette chaîne babengi na kombo ya maman la reine Omba donc ye penza mère de mère donc ye fois za po Congo zibula meso ke liboso donc wa to ba toujours na bulka ka zibula meso te to lo ba toujours papa benga maman benga bana benga baye donc la famille s'est regroupée malgré baboinde regroupement il y a 20 personnes pour na coronavirus nzambe leona yamba mutute leona ngamona plateau non ça analyse à propos coronavirus wana pesi bambote na ngaminge pas grande ça na mo babengi ornela nzola na monyo na mwana monyo pe bien nzola donc toi vraiment n'habité mikolo ba landara ya nayo et là je vois toi de Ramouswamba et là je vois toi Rifken Bakanka depuis Turquie. Là je vois aussi Kat d'or depuis Uyasa Babi Yonde Béton. Là je vois Ola, là je vois aussi Derby, tout ça vous êtes tellement ébélé donc pour comprendre kaka. Lobby Tolandi message il y a président de la République Otobing Nakombo il y a Félix Etienne Tshisekedi. Comme les Haïtiens, n'habité Félix Antoine Tshisekedi. Bon, papa Etienne, Antoine, Banini. Le président Félix Antoine Tshisekedi a l'obaki en direct, a l'obaki que école. Et Kangama, université, boutique, bien sonné Kangama, Tobo, il y a troupement, il y a 20 personnes. Pour coronavirus, et ça déjà na Kinshasa. Question mark, point d'interrogation. Bamsou bazoloba, coronavirus eza na Kinshasa te. Bamsou bazoloba, ezali. Siko tokoye bandenge nini. Il paraît que docteur Mouyembe a lobby que coronavirus ekoki jamais ko se développer dans un pays où eza na climat chaud dans ba pays eza na climat tropical. Donc au mot eza na chaleur. Po yango mona no eza virus wana eza munini soki eza na chaleur et boma malamo mais comment se fait-il que bato moni ba pays eza na moi chaleur ba Sénégal to moni RDC to moni ba quelques pays batangi déjà eza tête na coronavirus mais on ne sait pas est-ce que c'est que le docteur Mouyemba zoloba est-ce qu'ils a solo ou souhaite oyo bazoloba que coronavirus eza rébité. Il paraît que déjà na 7 cas ou baza déjà na quarantaine donc bazo zala bazo mémoire bat na quarantaine pour na coronavirus. Mais baloba ki ba effet coronavirus zo e banandere nini à partir à fièvre, saignement, ceux qui miyono ezotanga, kosu. Donc eza à peu près kaka ba effet à malaria. Siko bato musubi ba kobanga tout le coronavirus était kosu na rime sangani mbalamoro atie badno so palpite voilà to éviter mais il faut aller se faire examiner so moni baka bongo déjà ici mais na ko senga la batno so ba se prévenir laver les mains faut ko sokola maboko so pese mbote il faut so olingolia il faut ko sokola maboko so utipe il faut que sur la maboko kopesa na batu mbote suna maboko ndito zala toujours kopesa mbote na bon et comme système ya coude ozana kosu kokoso la boité kosu la prévenir faut te prévenir na ba cache na kanisi ba cache les autres comme déjà partout tout ça c'est pour prévenir notre santé kuna la porte pe basi ba kangi déjà ba maison bato bazo qui ne sous ba classe te bazo ke sous misate donc dans monikara na ba papa ba ke na misala liba les zongi bato poto penza liba les zongi na ba ba no yo kana te liba les zongi po so yo kana te na mwasi awa coronavirus na mte sona loba merci sona loba ni ezongi si mabala surtout mabala poto ekabwana ezongi po papa obimasuwe maman obimasuwe biso tuna bana elongo toza na salon
tokoti na chambre na couloir na cuisine tozaka elongo wana moni couple membre za kuna na otanga komo te boyebi wana boseki déjà depuis Paris. Et à part cela aussi bapesi délai à lobby et que ça là 1 mois. Donc pendant 1 mois classe ezala soute ba faculté ba université campus IPC UCC nyonso wana boyebe ezana Kinshasa ekangami bana classe bakokende sous classe te baboyi o ba fête ba salle de fête ba si bakangi balingi sous ba mariage te ti pendant 1 mois bakangi déjà ba salle de fête attroupement bazolinga attroupement 20 personnes te siko awa papa Fati a le bel linga attroupement 20 personnes te transco ezalaka combien de personnes. Ah na Kinshasa ba transport passe transco ezana nous soki ba kisi na ngwane koki bat ba koma hotelema na ba couloir kokota et comme rétouffement wana bat ba kozwa coronavirus to ba kozwa coronavirus di ba esprit de vie ba 207 siko to koma kobeta makolo to tozwa moto siko bato ba pays ba kini misala to neti ba professeur eza moyen da besoin d'esprit musana bango poso ba biba na ba otanga so il y a pas des élèves sans il y a pas de professeurs sans élèves. Vous voyez, ce qu'on a autant ça balandé, a autant ça n'est ni pour pouvoir à ton mois salaire à nourrir famille nae. On va comme chômeur pendant 1 mois. Ah oui, brusque, moi on reçoit la provision exacte. Ce que bateau bas est-ce que n'ambon te ou ce qui ouais. Coronavirus. Fallait tika nora kuna na Chine. Maladie ça rende boy. Et puis avion. Et le moins continent ce qui continue nyango ti yo ya awa. Nyonso na français, ceux qui français congolais mtei na coronavirus na Kinshasa. Oko fanda ta kuna te. Omolika ko kufa moto fo kufa kana bandeko na o yaka ana Kinshasa poto kufa. Ah, sotane to komi bloqué. To komi bloqué, to komi obanga. Tozo tamwanza tozo baka nzambe batela biso ye. Nzambe batela biso ye, nzambe batela biso. Moteme nzambe. Nazo coronavirus te. Poto oyeba te tanto zotamula be okuta na muntu mususu to na yebite soka za na coronavirus neti ngamba na cash net na kokana na cash net sko na kosala ndenge ni naza obligé ya kosomba cash net coronavirus pumbwe tio ana RDC na yebi ke Congo na biso to longa Ebola to longa ba maladie minene to za na ba grand rechercheur tout le monde ba docteur quand il s'agit d'une maladie ba bimara vraiment ba tira penza mutu pe ba loki ba remettre eviki na kanisi ba docteur ebele to ba grand docteur ba telema to longa maladie to longa Ebola eboyo coronavirus lo mkie to longa so Chine kokyo longa ekoko longa coronavirus te na Congo to longa coronavirus. Si qu'on a na kepenzo balobi coronavirus. Ba bazana basina ba ko banga to ko pesa ba bizu. Ko sambasane ba ko banga likola coronavirus. Coronavirus. Le kabo coronavirus. Somba be coronavirus. Si ko ba pire. Na bilo bususu bateka ba tu ba kota malewe. Botika peno malewa mikoloko. Bolamba pe ba maman ba mesana ko sombela ba mibali na ba bilo na malewa po ba ya ko memanda ko ba bolamba te moye ko lolamba papa ko ozwa coronavirus na bilo na malewa yo pe papa soko mesana ko le bilo na malewa kata na mikolo kata mikolo zonga na recette ya mama o ya ko ozwa coronavirus pamba to komi ko banga to tamula ne kenge anga za cash nete me nazo tamula kabwe banga coronavirus. Et là je dis un grand merci à F Brésil, là je dis un grand merci à Makelele. Et là je dis un grand merci à la reine Omba Bobby maman pe mikola lobi kuna pe moya bimiza te coronavirus obomi bato coronavirus bato bakeso bisate coronavirus mikolo yo na bato bano ba mesana ko tambola bino bano bo profita mingi bo kosi na ndoki boke fak nzo boke fak te boke oyenga au moins de coronavirus songi bino bo fana nda parce que ba basana papa na sodana ba papa soda non au moins pour moi obimiza te tu restes à la maison
rendez-vous pendant un mois. Pima. Et coronavirus, c'est soigné batoué. En même temps, ça va en même temps soigner batoué pour les gens sont battus. Bon, je sais qu'il y a des coronavirus, c'est une maladie. Je vous ai donné comment se prévenir. Laver les mains, éviter les salutations, éviter les attroupements. Donc, on se colle quand on peut éviter en méthode à se tousser. Donc, awa, faut te tousser awa ko sokola maboko, na ko somba cache o ezo bomba boye pour éviter la poussière. Donc, à chaque fois, il faut que ko sokola. Parce que tout le temps bus ba frottement de corps wana et ko soit tout on ne sait jamais l'état d'une personne et là je dis un grand merci à la reine Omba, je dis merci à tous qui nous ont suivis. Là je remercie tous mes fans, je remercie tous les fidèles internet. Je vous dis toujours de vous abonner massivement sur Congo Zibula Messo TV. Et là je dis un grand merci à Vascotte de Gama, là je dis un grand merci à Willy Mouché Nico Damboka, Wana Bossonote René Abiri Ornella, là je vois de Bi Kat dort depuis Yassa, Stéphane Bakan Kayonde toujours à Paris. Et là je crois que je termine là. Je vous aime beaucoup. Ciao.